Ne vous trompez pas d'adresse. Celle site ya mikolo yo baza sérieux, baza sir na makambazo ba pesa le kutate za ba vérité. Kokona na te, kokona rumba te. Ezaka site moko. Image ya Congo. Coin et pas il y a la patronne. Hein? Babi, la patronne. Yvonne Nyandabu. Il y aura un combo. Donc, comme nous sommes aux arrasons, il y a un centimètre, finga. Mais oui, et ça m'a plaisir, il y a encore un site, nous découvrir la merveille dans la carte. Ah, kasi bani maroyo bambanga. Oui, bademo bambanga. Fire! Fire! C'est ce qu'on va na komona. Ça c'est interne. Wakila bango. Koya mo bili mo mulu. Koya mulu. Fire! Fire! Est-ce qu'on va aller voir la komona? Des moments c'est une langue c'est Yo, on est bicate, on est bicate. Vous avez monté moi aller. D'abord quand on a la scène bicate. On a la scène moi vous avez masse. Benga nga la vaccine. On a pas ça. A filmer. Ouais, il est à l'internet. Mais il faut publier. Toye bosa pour la nuit. Bonzambe au kiss. Oh bonzambe to kiss. Bonzambe bandika na yo mambabe. Ah, s'il vous plaît, hein? Posez ma question là, c'est en catapultation. Mais on soit fait le gars. Mama Boni. Apo gaga. Eh mama. Eh? Boni yo. Ofanzi na yo. Outi wapi? Uzana barumbu. Na veni. Eh? Na nini? Syndicat. Azangina malubalo. Très méchant, mon idée. Comment est-ce que tu as quitté de là? O suki bakata chaque jour ndeni babika te. O suki bakata na mpepeni. Mama, o da milaka na nzanga. Sema bandika la yo. Bana mo lelo te. Depuis 2015. Prophète Jean-Baptiste. Koni. Le gouvernement est. Soki na mo
Zakime na komona Yesu. Ademona baleki nzambe te. Ndako suma obi kaloba men. No basinga. Botika na makele bomona ndenge. Tika yango. Ola droite. Ngole basinga na. Bile bilamba bo. Awa baende ba basunga yo. Comment la tête qui est bonne à la tête côté. Ana mutu pembeni atazo sa makambo. Ouais. Ozala mutu pembeni atazo coacher makambo. Nazana yes. Ezala rat. Ora ko mo abata mikuna zo fina yo ko zo sa makambo. Nazana yes. Okobiko ya mbala moko. Oui, ya mbala moko. Oya mona belobi to moni lisu. Jamais. Pourquoi bana poser une question on bana qui bana to. On va aller tout appel. On tient machine à pétrole. L'internet peut aller là bana qui tina. Comment on a pété bon mais pas na lobé le côté. Prophète Jean. Moi la classe. C'est Yete, oyo. Nana ma soeur. Prophète Jean-Baptiste. On dit bande de verre. Confirmation prophète là bina na sena moi na nzambe. O esta mina révélation nzambe. Moni yeso moni ngai. Prophète Jean-Baptiste. On dit bande de verre. Confirmation de papa Simon qui banga yaka ninga. Mani bande verre. Confirmation prophète. Ne papa Simon qui banga yaka ninga. Mani verre qui bangi balala c'est ça. Mani bande verre et non. Mani révélation dans. Tant que ma français. Comment on a ma sécurité? Prophète Jean-Baptiste. On a tala comme on a na musala. Jean-Baptiste. Vous savez la révélation dans tant que moi français bien comment ça la bande depuis 2015 nous a connu le gouvernement na poto bana nga na scène pepe na no kete na na scène pepe na mission ngamba tininga c'est pas vanda ande na lobinga na mission ngamba tininga scène pepe na mission na mais scène pepe na drogue bisa di bomata kuna ba pesa ande karma babi ça ba onde libanda do yo big ça so asa libanda na mission na continue comme la gouvernement comme la gouverneur la ville à Kisasa André Muta na comme le président ya Kanya ma commandant ville sergent sécurité na comme le premier ministre Matata pour ba copier ça nanda et tika trois copies à président de la République Joseph Kabila Kabal y compris na chef d'état major abiso ya faire recette d'idée tout na suka na croté maman Livilembe nzamba ta 4 grammes à belé na cimetière de Kasavu na permettre ba clôturer na ma permettant abete ngata ngare temps liboso on a la capacité de dériver même 60 maboma par jour 60 ne va vendre 60 par jour si ko na monique ngamoko na kokiri soute de la sengri suki na gouvernement soutenir OK okokite na ni spiritualité on a place ni na ko garder bateau ma chère 60 na otia bango na la bani na mais mutu boso asa bika ko tambola yemo kazongi pa na bango non ko bika il faut ma bonne délire d'abord ah il faut bonne de la sous oui no va biki boy il faut ko banda ma bonne délire pendant 5 jours après na ko tika pa na ko benga la midi mo mabewa bonne ngeza esili bonne demande
comme na kotika ba ke tout dépend na bango ya biki normalement pas na poser des questions on mo bika na kombo na Yesu alobi oui na linga bika c'est toi na oh boy papa on va passer ça le kombo olobi ole obandi wapi ndeko boy na Petro Congo ya vana na Petro Congo comment na bika mata bika na Yesu ya kama na Yesu na seni moko sener na lingala faxi na kufa moler de bando benga ngoti banga OK ne pas été na komba comment y était tu bepende ni yo pe oh yo le kinga mbia Comment pas la lobé le côté ma sœur avec un mot liance. Oui. Ah. Avec un mot liance c'est pas mal. Na province na no keten. Na boma bazake belé. Na okende kuna. Kuna za mota za mondelo ya nini ya pour des gens même si ba te belé kuna. Hasta ma phase mo kaka ekozala ya 2 semaines. Moko koka. Na kobikisa kaka 20 na mwanda na biksi 20 na kito na 20 na zonga hata si bango ndela kisasa. Malanda yo ah. Nako na tika wala posta na tasi bango ndela. OK. Na mona bango na modimo. Bavandi ba aussi. Koni lezo zanga yo tango dosenga gouvernement soutien. Placement. Faut qu'on nettoie capitale mo. Na otia bango. Faut gouvernement. Mais batama bomba bazaka partout. Bomba eza malade ya nzambe. Alobi. Eza ya nzambe te. Partout ma bomba bazaka. Baba mbata na bete na. Ana musala monene. Olingi nini? Ana vani na kakoko quartier 13 bloc 4. Quartier 13 bloc 4 numéro 5 na koni kakoko. Ça na biki komaka adresse. Numéro ya na pesa na lemba. C'est na numéro na monde éternel na habité. Pas ça na pesa numéro benga na sala mosala. Yango mona na koma de ko pour na ninga so pesa numéro te pas na pesa. Honnête hier, côté nga nazokende, côté ya wuti, il fallait me pesa pe message. Oui bien. Les place abando délégué ngai, dès que na ko pe place wana les informations pe na ko pesa. Nako kende nae. Bon. Bone maza obiki na ko pesa benzi la ke inde litena ndako. Siko bona changer pantalon. Asukola d'abord. Bon, place ya la sina ke na pe entrer à Petro comme ça neti rompo ya na po bimara. Elo na kina miso quartier 1. Siko yende mutafene nga. Na quartier 1 nga mwa place la police pour talbon zo bana. Oya molai wana. Ndele lelo na kendela ki ye. Fala sunana ta 5. Mais papa anda fene. Ko yango na lobby ke na Ko batu super basinga ba service na ndako. Est-ce que prophète yaka na mandaka batu? Ça monta ko tambola tana kende. Comme avant mosuba la kanza bakanga na scène. Moi famille de placer na tana kende tina longole na ba scène. Délivrance mabomo ni sala na suka. Na bandaka na maboma ti malade suka. Donc na wala suka pona nini kwa milimo mabe pana na suka. Tu comprends? Milimo mabe pana na suka. Au moins na kate ah di bana kimia. D'abord on a outil musala. On les gars kaka on la ça quelque part na GB. Melia wana kampo polo. Toyebi bato maboma surtout mama wana azawana. Mama wana toyebi awa des fois sozo katsanzela zwa babiloko azopamba bato. Mama na eza liloka kate liboma kala. Na utu na ebare na Kasavu. Place anda monela. Et lelo dans nazo taramsa nazo lekawa. Na yo mona atupuma bato na pusani pe natala. Voyant que peut-être accident to bakangi muibi na kuti prophète azawana aza militaire
azosambela mpona bato maboma. Disons akati bango suki lokuti bakati bango suki après na assiste na scène namoni azosambela mpona moko oyo alataki jaquette oyo bomoni wana basombele polo moko asika balatisi ye après kosambela ye moto aseretrouve akomotuna bino aza wapi base te toza na baka yawo awa toza na baka yawo okomi andeno nayebi te nafandaka na masina bon tout à l'heure aotoyebisa biso kombo na Paulin afanda na Petro Congo donc aretrouve esprit na ye eza bonzambe bon eloko toyebi kisi esilisaka kisi te eya kaka bonzambe te kosisa kisi soki kisi ekokosisa kisi seke esali eloko te oyo toza mpe aconvaincu ke aza mpe amosala nzambe azosambela bato parce ezalaka ebele te omona ke asimba mosusu kutu amikoti eloko omona litoi ekoti mpe babimisi yango donc aza mpe amosala nzambe yoza sika biki bato maboma na babiki moto asali 7 ans 8 ans na liboma biki lelo eza bonzambe mpenza yoyebi bato maboma alors bonjour d'abord en tout cas c'est là parce que c'est la première fois que un militaire a ça on a bandal c'est Paris mais la réalité la Congo c'est bien mais c'est bien parce que c'est la première photo mon en réalité mon oh non c'est la matériel regarde bon Nzambe o kisi eza kisi te eza ba réalité en Nzambe parce que Nzambe ça la grâce à travers un militaire ça la guerre Moutsoyo a ça déjà craqué. Parce que mon toit a craqué pour ozoyer au pique, ça est normal. On t'a fait 6 ans, 7 ans, Biki a solo. À Biki. Notre foyer a ozoyer image parce que place Bazali, la personne va communiquer là-bas. Au Moutoli, bon, pour tourner, tout avenue, tout quartier. À quoi sauter? Mais bango bazo loba vérité oya bango ke nafanda na bibwa nafanda na njili nafanda na limete momi wana oya mwasi oyo moni ya fanda na matete omoni wana ba réalité milimo za bimbe ko landa na bato oye basikoyo ba réalité nini zo landisa bato bato ba panzana parce que ne vous trompez pas d'adresse. Celle-ci, il y a Mikolo, il y a sérieux, baza sir na makambazo ba pesa le kutate za ba vérité. Kokonga na te, kokonga ngomba te. Ezaka site moko. Image ya Congo. Point. Et pas il y a la patronne. Hein? Babi, la patronne. Yvonne Nyandabu. Il y aura un combo. Donc, le combo, monsieur, vous avez un senti mais ça m'a plaisir. Il y a un site, nous découvrir la merveille dans la carte.